Sangi Kumba. Il est toujours difficile d'être aimé que d'aimer. Ok, ok. Ozuma ba détail akufina nini et puis l'hôpital nini puis place nini. Oui, voilà pour la benga siko. Pour la benga neve papitex. Na bengi vina ngamo boy azale qui a mama Kelani. Donc mais na fait na hôpital ba bilo retour na na tuni ka so akufi. Na SP France, na SP Francine. Na SP Francine ka kufi. Ah ok. Pas na hésiter. Ah ok. Si on a na benga si on a tuna quelle histoire comme susubo. Aya on soin na hôpital à Paris banakala. Si on a évité ce qui on m'a colocé le retungisa dernièrement mais là tuna sikoyo na tuna fait papier texte ce qui nini penza en fait. Ah ok, donc ils ont les lots ya que nous avons besoin de temps en temps. Voilà, chers amis téléspectateurs, Boébika Kassousia, je suis Bolo Isaac, aux informations à source. Il y a un moment tout publié dans le site, na bonne manière, il y a Congo Dialogue. Tolingato yeba oza niko mokonzi na niveau ya Europe a confirmé avec Papitex Weba qui peut ba Grand Douleman na ba Pepe Calais a confirmé bazan ensemble kuna na poto que papa na biso Lutumba Simaro auti kotika biso depuis Tongwa lelo ezambala libosote a le kana Europe azo ba soina ye de temps en temps le kakayango bon HP poussanier je crois que eloko zalaki plus essentiel yango ananamoni niko mokonzi aza en ligne bauti ko benga sikoyo na kokata po to zela emo muke jusqu'à ce que meka ko pesa biso suma ba détails sur plus en plus d'informations il y a liwana ye ndeko na ndeni na kufi tout ça et maladie ni no fait toi kufi nango parce que toyebi quand même papa Lutumba Simaro c'est parmi ba icônes parmi ba légendes bate belé à travers na bate belé na OK Jazz na ba le défunt Lombo Makiadi na tout puissant OK Jazz à travers un peu moins mingi banzemba Maya ba na ba Madilu system ba travail penana ba artiste belé accompagner peu ba jeune belé et na mwindi bande comme suku to ba komeli biso ba article belé que souci nezala qui que ba jeune ba le kana ko sala o ya sala qui même kolekaye de façon que va garder toujours culture ya Congo et puis musique ya Congo na moni pel sous maman Francine Ngembe de la Belgique comme toujours biso Congo dialogue to e postaté pour na oluka ba buzz mais to postaka oza na source et puis to poster le bino madame Francine Ngembe de la Belgique a dit la RDC et la musique congolaise en deuil. Le poète Lutumba Simaro vient de nous quitter, il est décédé ce matin à Paris. C'est toute une bibliothèque qui vient de partir. Bravo l'artiste. Nous sommes fiers de toi, Papa Lutumba Simaro, un grand compositeur. Jusqu'aujourd'hui, bah écrit naie, mutakoma Rolandango moi muke. Là c'est mon analyse, selon mes analyses plutôt. Moi muke oisé quoi. Et puis moi muke Koffi Olomide. Et puis surtout que sous plus loin mutu parle en arabe bah trace naie Jean Goubal. Vous comprenez donc bah pena baba poète.
Non, non, c'est pas bien la Guinée au Tungisanga teramba au Tungisanga na oli na benga sko Paris na benga be gabe ya tembo na zoyer après ça ngefo confirmation après ça confirmation siko na oli na pota na libulu pona zoa bon abela kana yeba ndakala déjà via za malade na au Tungisanga kolo avec la makamba cœur voilà ba ayaka tout le temps na ba réponse na ye ya médecin olobina nanga benga parti ya Kinshasa vimta benga tunanga soki na tuna soki confrontation na parti na bengi vie gabe et puis na expliquer na plus vie gabe expliquer na expliquer vie na expliquer batakini kuna ba c'est là le grand Mopao oui ok bon habité na niveau na moi ba souvenir ni oza nango sur Papa Lutumba Simaro quoi tala wana baba géant hein? Oui. Papa Lutumba, je sais que non, il a fait le 4 générations. Papa Lutumba, avant d'ana, a déjà monté à participer Mouké, n'attend Papa Kassavo, pour Papa Lumumba, Papa Kimba. Donc, il a déjà musicien, Nakata Mboka Wana, Kolungwa Wana, Azui Mobutu pendant 32 ans. Il était là aussi, ça m'a plaisir. Papa Lutumba, Tanga Longo Wana, le père Aye, Chilelo. Raïs Aïgoya, à 18 ans, donc ceux qui ont commis les attendent Fati, donc attaquer toutes les générations tout dans le vivant. Donc, il faut expliquer œuvre vieux, c'est un monument. Donc, c'est un monument moko. À ça, il peut m'inviter. Va PC puissance, va PC preuve, va PC makasi. Mais Lutumba, pour ça il a une. Pour Lutumba, on a na king, la répétition mon quoi le bin na mwana. Oyebi ngala za mukola franco, ngabi na yebi. Ado yebi ki ngala oke dazo la ufuta ngate. Oh. Allez. Ngabi on futa ote pona ni papa habité. Na yokala kina franco bongo aputa ngai te na ko sala nzembo mo na sali na oke jazz album moto ye ba yemi na oke jazz meza ya ngai na ngai te ya futa ngai to azaki leki mais azaki na chance ya kozala chef d'orchestre na mokolo orchestre na président ya orchestre mais azaki ko futa ngate azaki ko sala ke non banzembo na nga musu ekoti na oke jazz oya mi balé pe ko tala na oke jazz mais et ozala pilité et ozala ngai donc ils ont ngai album mo ya oke jazz album mo ya ngai donc nzemo na opesa wana ils ont ko tala ndingo wana donc sagi leki na ngai maro ba pesa no ba tola na ngala kamwa kana ngonde yango wana na yeba te ndenge bazaki na je puis ndenge pe ba ko vivre na kata oke jazz à part wana vraiment azali mutu moko je sais pas comment je vais dire ngana kutu de kutaye et puis to moni petit ngai ne mutu na longwaki via tinanga na ina chance na uti poto alobi na ngai boy poluka moyen moko boye bokende na jeep bozwa kofati ninga bokende ozwa Lutumba ona koyemba Kofi chante Lutumba Kofi chante Tabule ngai sala kendo na benga Lutumba via tini kitu ezwa na carte ba na vie kendo na kozala mokolo wana ko matana podium na koyemba ko beta guitare abidu veta ta mala moko ngai na viona na ebi akavi na ngai na ebi ndaku na ebi na kitambo na ebi palais na ebi mwa ndambu ya via mama ni baza papa na biso ba boti biso donc pas na ngai na ebi ke to tala sikoyo biloko ba kumisaka oli kama muke toke ali pepe to consoler gouvernement eloko nya ko sala pona papa pana pour asaki essence pour remettre guitare na ye pour vendre pendant plus de 49 pas il y a président République ancien président République si on le drotala di futa ya guitare wana boponaka ba star mo lokuta star mo asana emingite bo gonfler ba facture na l'état pour pesa mongo si on drotala si on fallait la ti papa wana bo chai na niveau nini voilà dozela na Congo vraiment ni comme konzi oniati pena na point yango valeur ni tokopesa ye bona ebite apo mikolo komika système aéro national mutaumeli ming
na box ale ceux qui ba bossa na qui etanga beli ba ba biete tanga ko kufa mbala mo ba reconnaître kaza héros national. Je ne sais pas ceux qui peut papa Lutup Masimaro ba ko placer na héros national to kita rona ba ko pesa ngonani et puis pour blongo ko mara ningwana vraiment je crois que ça quand même guitare wana mon panier sango guitare va pesa mo mututé pour ya pesa akabela mo président république ancien akabela yango donc apesa ye alobi ke ngai tata na yo na lembi na suki awa kwa kolela osala be parti c'est moi yaki pa ramba verambo ata ba sandal la mine makole vimba bina ata na voiture moi na ngai zo vimba ata na tamboli journée mo mbate makole vimba donc après sauter maté pour mettre une heure de temps on beta guitare après sauter alors tant on bodi ke pour ça honneur na ye asa le soda uti guerre abundi bitumba silisi aye ko pesa ba munition na ye na ba arme na ye pa ya commandant suprême na ye armée ne ba salaka donc ya ki na silisi na banaki na tango ya ba wendo na banaki na tango ya président mususu Kasavubu na ye ko suki sana Kabila Joseph donc na ye ko pesa oyo mona ke bandeli nango te suka na mwana ko pesa yo donc ça qui plaisir na président ya cadeau ya président mutu mutu te siko président na la chapitre siko yo président ancien et loko nini na gouvernement wana po président qui paraté tanga pesa ko président la chapitre apesa ko pays apesa gouvernement ya apesa état apesa nation mabimba donc tota la siko yo ne ba kosaka o mutu mo boye asala mwa mingi to mona te mona ba kundiye balandani mulai bakosima noir mbongo ebele mina gouvernement sami tosa bako balia ba miibi wana batu wana mikemike ba miibi wana lelo sokota la sikoyo Europe nza moto ya sali muziki na bangoza reconi tota so bosa sikoni ba ucha sikoyo wapi. Vraiment, merci beaucoup Nico Mokonzi. Ça qui vraiment plaisir yanga koyoka yo puis koza confirmation na bande connaissance wazola na biso na Congo Dialogue et puis na coordinatrice maman Francine Ngembe na ebi ke soko uti Togo kozonga suto za soutenir koso la mingi na ebi te soki message mso ezali je crois que mon pas Mokonzi pas pesi message na ye ya condoléances et pas papa Lutumba parce que bazalo ka ba modima pe ba modèle ya ba mopa Mokonzi na nyonso na quartier latin. Oui, Papa Lutumba aza icône na musique et puis azali incontournable. Mutu lokola ye aza na été. Ata bosali ndenge nini akosala ka pété. Papa Lutumba pour comparer. Papa Lutumba aza finition ya ancien musique fini nango. Ba kende ya avant déjà batika ki ba ma dilu ko ba bamba. Baza ko baza ja bana ko Papa Lutumba telema ko telema wana ba 4 heures ya ba tongo tipo kwa banda soki Papa Kasavubu a pété la guitare de ton pendant 20 heures ti ton Vraiment. Voilà. Vraiment merci beaucoup Nico Mokonzi. Na moi ba message pe salutation na bino bat bozana diaspora na Congo par rapport à nouvelle et puis na communauté congolaise mobimba. Oyo ba koza nouvelle oyo liwa oyo pe ba préparatif ya ba enterrement tout ça. Ngai na pesi grâce mingi na yo nanu d'abord pour ceux qui yote na bato yo bazolanda bazana bwanya ya koyeba makambo etali media. Lotina ya valeur ya mutu sali ezana pour meneti biso boye sabongo sabino sabino sabayembi nzembo bapandisango na age tozana ngo pe ata ya moke otoyebi mwa mingi donc la sali nanu mingi kopesa bato nde pa ba journaliste nyonso y compris nanu yo moko nde mutu ozala musika Afrique du Sud ngana otosali siko tokutana na ndenge ya media na pesi mbote na pesi Francine Ngembe na Belgique kuna esika azali nzamba bapesa ye grâce na pesi bato nyonso tout ya RTNC na pesi bato nyonso tout ya bajournaliste tout ya Afrique que non Lutumba za ya biso oyoka lisolo ta Brazzaville Gabon Sénégal vie wana tamboli trou donc nzamba batela bino apesa bino makasi et puis na pesi vie na biso rambolo toza na premier nzembo ya liboso ekobima lelo na media rekwa na 23h donc nzembo ya liboso oyo via lotia liboso les gens de liboso oyo ekobima na niveau ya vidéo donc tomisango lelo pe samedi vie paquet Papa Lutumba paquet lelo donc la peste on vient na rambo mbote mingi nzamba pesa e grâce abrila ka ba feni ka briller wana donc atumba ka banzela donc voilà voilà ndaye na sima quoi.
Voilà, merci beaucoup le grand Nico Mokonzi na niveau ya poto. Merci pour Nathan Ayo Penza. Nazo Zelara retourne à Togo après 21 jours comme ça, Tosola sous Malam Mingi. Merci beaucoup mon cousin. Zamabatela on a fait du sud. Merci beaucoup, merci. Voilà, c'était Nico Mokonzi, Boyokie, Pessi Makanisina, Pekwa, Bamsouazo reconnaître Msala Tosala, et pourtant Bamsousou. Bazo Salora Bissala Salara Nengwana, aux informations Bambiga Nengwana, on vérifie que tout est. Comment déformer, bâtolé, déformer les gens. Parce que le média ou le journalisme, n'est-ce pas, c'est cette science, cet art-là de former, d'informer, pas de déformer. Si tu ne connais rien, tais-toi, vanda. Si tu n'as pas fake news, te vanda. Parce que tu vas comprendre que tu vas faire ça, pour te share les soutes, tu vas like les soutes, tu vas partager, tu vas aimer. Pour moi, tu vas buzoba. Selon que tu as été bien, tu as information. Merci à Nico Mokondi. Grand merci Boki, grand papa Nabiso Simaro Lutumba et toute la famille Lutumba. Vraiment paix à son âme et puis condoléances à toute la famille. Na 81 ans, des papa Nabiso Atikibiso. Boyoki quand même, c'est parmi les gens où basali trop la musique congolaise, basali trop dernière guitare na béton plus de 40 ans, plus de 50 ans na carrière na à côté que le président sortant monsieur Joseph Kabila atikela ki ango donc c'est pour dire qu'a commis na souka carrière na azalaka mutako meka kozala comme état consultant, conseiller, ya ba artiste mieux basali kombo lelo. Ba chanson lo ba Obenito et pamboli pena donc édifia. Et au Benito quand même et sunga et puis ça même batoli na musique congolaise et puis ça vraiment valeur hein balutumba ton bazo composer bazo komo senti que nzembo yo ki wa biso lelo kan nzembo muke maloba muke na ba insulte na ba insanité na kata ba nzembo kobine belé pe ba danse moi buzoba ya like ça bo soto na kata télévision bon c'est ça. Et puis, bazo bossa na que musique bande comme ma contribuer à la morale, mais le lorsque on que musique contribue à la morale, musique comme baby c'est sous morale à batou, les gens ne réfléchissent pas très bien par rapport à la danse, na ba buzo bezo les kana ba nzemo na ba composition, hein et abuzo ba donc malo ba kote za la soupete. Komara ba chéri, komara ba nani, komara plus de mabanga no problème te pas sur ça ba dédicace. Mais thème ba fond ya banzembo il aura papa Lutumba ezali soutenir surtout rezoa on le sous-wapi. Ma Francine mais merci na bino nyonso bolandi biso encore une fois merci na Nico Mokondi na niveau Belgique merci na Mopao merci parce que yepa yemba et puis aller la chante Lutumba Simaro merci na ba téléspectateurs nyonso bozolanda biso. Et tous a toujours assez branché connecté na 3W pour topé ça non suite bo yuki lo koniko mokonza lobi na sepe na makasi ezaki siko akufi to rotia na ranini na bato bo benga ba héros nationalité mais est-ce que botia na ranini. Lutumba Simaro n'était pas seulement un musicien congolais, ses œuvres parlaient trop même dans l'Ouest africain, ça atteignait presque toutes les couches, ça touchait presque l'Afrique tout entière et pourquoi pas l'Europe, les États-Unis. Maintenant, aujourd'hui, nous a quitté à l'âge de 81 ans suite à une maladie. Vous avez suivi quand même l'intervention de Nico Mokondi. C'est pour vous confirmer que Papa Lutumba Simaro nous a quitté aujourd'hui ce matin au niveau de Paris, France. Alors que Dieu a consolé. Il est connu comme étant Simaro Lutumba Ndo Manueno. Simaro Masia Lutumba Ndo Manueno, populairement connu comme étant Simaro. Et par ses guitares, par ses compositions, ici en Afrique, en RDC, il a été membre effectif du groupe tout puissant que Jazz, qui a cartonné dans les années 60, les années 80, n'est-ce pas? Il est né le 19 mars 1938 à Kinshasa. Parmi ses albums, il y a Trahison, Procès, Maya. C'était l'album des albums. Encore et toujours, Ingratitude, il y a tant d'autres albums. Laisse-moi vous signaler, Trahison c'était en 1998, Procès en 2015, Maya, l'album des albums en 1985, encore et toujours c'est vers les années 2013, Ingratitude vers les années 2001, Salle d'attente 2012, Cœur artificiel 2015, Vivement Simaro, merci l'artiste 2008, Mengue Harmonica
l'album Merengue Harmonica 2014, Sandoka 2010, Non-Stop de Lutumba 2017, Pablo, héritage de Franco Lutumba, Franco Luambo Makiadi des Tout-Puissants OK Jazz à 2014, The Very Best of Poets Simaro Massia Lutumba 2016, Gérant 1992, The Very Best of Poets Simaro Lutumba 2015, The Very Best of Poet 2015 encore, Special Fire 2016, Chaco 2013. Il est aussi reconnu comme étant dans la francophonie rétrospective volume 2 2008, African Retro volume 4 2014. Ça, ce sont des albums que notre papa Lutumba Simaro Massia a réalisé pendant ce temps qu'il a vécu sur la terre. Il a travaillé bien sûr avec Franco Luambo Makiadi, il a travaillé avec Joski Kiambukuta, il a aussi chanté avec Madilu System. Notre papa Simaro aussi a travaillé avec Pepe Kale, avec Samangwana, tu vois, et tant d'autres personnes. Papa Lutumba Simaro a pu travailler, il a réalisé beaucoup d'albums, il a accompagné beaucoup d'artistes musiciens congolais, n'est-ce pas, qui a fait aujourd'hui qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui, sa fierté, ses guitares, ses compositions, il est ce qu'il est aujourd'hui. Vraiment, la musique congolaise vient de perdre un baobab, un monument de la musique et de la culture congolaise. La balle est dans notre camp. Comment nous allons pleurer notre papa? Comment nous allons célébrer ces légendes? Nous voyons ici en Afrique du Sud comment les gens célèbrent leurs icônes, leurs légendes. On a vu Yuj Masikela quand il est décédé. Il y a eu vraiment des grands concerts qui ont été faits, des fondations qui ont été faites. Est-ce que nous avons fondation Papa Lutumba Simaro? Est-ce qu'il a laissé cela? Quelles sont les richesses et les privilèges que Papa Lutumba a laissés? Sa famille, ses enfants, ses fils, ses petits-fils. Ça, un dossier à suivre. Vraiment, nous saluons le travail, le grand travail que Papa Lutumba Simaro a enduré pendant sa vie, carrière musicale. La conversation continue. Moi, c'est Josué Boloa. Et encore une fois, condoléances à toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés. Abonnez-vous massivement sur Congo Dialogue pour un prochain numéro. Bye.